Saratola, obimi lobwako, oyeli mbala moko Karine Mokonzi. Pourquoi pas oyeli Yagola? To pourquoi pas oye opeminan? Gana zoluka, natiala, sokogola la 4e jour, pona natiake, Fivette Mayemba, parce que yete mutakocha na kasho. Yo bimi oye. Tala, Saratola. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Madame, ebemba je t'aime na yo, oki, na carence ba je t'aime te. Yo ozo ya kolobi ki na kwa na vie à passi. Yaya. Je ne peux pas venir étaler la vie de mon père ici, mais les vrais le savent. Mais nami latisi passi wana yo pesinga. Pour ton information, bana o bakola na vie à passi. Nde ba géraka kabino lelo. Bana o bakola na vie à passi. Ne baza ba mi konzi na bino lelo. Oui. Yo obotami na cuillère en or na mnoko. Ozanelo onini. Mais ba o bakoli na passi. Na âge déjà onga na zanango bana banda. Baza na mamituka. Baza ba chef d'entreprise. Baza basi ya mabala solo. Méfie-toi na bano bakola na passi. Nzamba protégera bango et puis sekisaka bango na avenir na bango. Oui. Et yo, oti wapi? Na 21e siècle yo ko réclamer sous ko kola na passi. Obi te no bana Saratola, nakoloba te nga nakotelaki yo po yo moko olobaka ngo bien. Oya na posa moto akotela yo te, moto moko pe te aloba mpo na yo, foto na yo pe te, makambo na yo pe te, ndenge kaka olobaka. Alors Saratola, ka likambo eshokaki nga kaka, Fivette Mayemba nde akangisa yo. Moto mosu akoki kokangisa ne yo. Mais bon, wana ya problème te. Problème eza awa. Tango ozobima boye, obimi. Moto azotake yo Yagola. Olobelaka ye. Osalelaka mpe bamission. Bovandaka mpe na ndeko mobala yambi yo. Ozoloba ta molai mpona Yagola. Ye nde okokolobela mpo azofinga yo. La baronne, makambo otie alobaki, en tout cas, nga kuti nayokaki yango te, nalandaki yango te mpona koluka kaka koyeba ba news pai mosusu. Mais nalandeli yango mpa na yo, nayokeli yango mpa na yo. Alors, makambo la baronne alobi, yango wana etindi yo obimisa makambo obimisi. Mais Saratola, ozotala nanu te avokota lobwako boloko. Tala bien ba video salaki. Yo te moto otako lobake. Ondimi na yo penza Karine Mokonzi. Aleki batu nyonso na internet. Aleki na yo. Yango aleka kaka batu. Olobaki mingi no? Pona Karine. Kaka sikoyo. Pas même 1 mois. Siko koti na lobwako bimi. Na kasho. Na bengango bien. Eza prison te, mais eza kasho. Pire que prison. Outi na kasho obimi. Okoye kolekisa ngo bongo te. Po tango zoloba, tango orekonetraka. Pe oyebi yango ozaka pe sincere. Karine Mokonzi aleki batu nyonso. Yende mama YouTube.
yende olandaka olobakango oye kolobango pas même un mois. Mais pourquoi soki la baronne lobi makambo asali analyse to asali yo réflexion simanango yo oya obalola propre maloba ya yo moko et tant que tango kobalola biso tuto yebike ozoloba yango wana te ndenge ozoka kare ozomona te ke esopi yo atako te esopi yo te mezongisi yo lisusu na boloko me na boloko sikoyo ya motu po ntango ozosala ba-analyse no ba-calcule ozolinga tomona yo oza insensé te po oyo bengaka bato ya poto ba-insensé sikoyo makambo oyo ezosala ntango eza na sens te totiali na liboso kanisa bien no saratola obélix ya aputsu bakombo basirno oyo yo oza na posa tosala makambo la baronne alobaki eza mabe mpo na yo ndenge omoni yango mabe totia neti la baronne efale pas asala ngo tosala sikoyo neti ezalaki bongo oza mpe kaka na kapasité ya koya koloba te ndenge obimi boloko pourquoi parce que ekobimiso insensé moto oyo aza na bavaler ebele oyo yo olobelaka biso mpe tolobelaka donc ata yo moni asali mabe ata yo moni alobi mabe mpo na yo toujours fo lekisaka yango nalobi bien toujours fo lekisaka yango eza très important eza na bénéfice ya yo ya karini te siko osala émission wana namoni bato batali ebele namoni balandi yo bato ebele siko elakisi nini ozwa koloba ke bobetana na likambo ya baview yo na Karine mokonzi la baronne bobetana kutu ntina babone baview olobi bokokani olobi babone siko babone oyo oza nango eleki se mokonzi elingi oloba nini elingi oloba nini mpo kapashe oyo olobi Cynthia Kapashe ozobenga mama YouTube aleki yo na babone me aleki Karine na eloko moko te sikoyo yo koleka ye na nini mpo babone oyo boza nango na bakombo na bino ndenge etambulaka na internet eza mpona la baronne donc elingi oloba boye ata kutu na explike yo te yo moko yebi me tika kaka na explike yo na bandela kaka fo kobandelaka makambo mosusu oyebi bien ntango bato baye kotala yo mpo tie komba Karine ntango bato baye kotala yo mpo ozolobela Karine na baoyo bayina Karine na baoyo balingaka Karine na baoyo baza na curiosité nalobi na yo mpo yo moko mpe kolobango lisusu mikolo ekoya olobaka nango le sel eloko yo kokobénéficie na émission osali ezaka mbongo orekipere kaka amande oyo ofuti na boloko mpo futi amande ngai nakanisaki lokolo ozalaka teti obokosenga pardon nazalaki sire mpe amande okofuta te okondime okende na oboloko mofuti amande nsima nango ozoloba ndenge bana Karine babandomo na Karine na fitire ndenge bana oyo yo
na bakoko bakomona na fitie. Bon, na claircir yo atana nga na claircir yo te. Po na Karine teme, po na yo moko. Tala bien. Ou bien tout na bapara na yo, oza na papa na yo, oza na bandeko no. N'époque bapapa no azaki jeune, mwana muke. Makambo babanda koloba na bango, tango bakokola babanda mona bakoko na bango boy, na nini boy. Tunai se bamona ango. No, bamona ango te. Babetaka histoire na tanga bakoko na biso ezalaki boy. Babetaka mosusu te. Likambo mutakala, la baronne mutakala ebima complète. Ce pe bimaki complet. Bane na ye bayebi ndenge bazobotama. Na bakoko ne bayebi tango bakobotama. Pe mokili sozo talango bien yo moko zomona. Kotia mutakala na internet eza mabe. Telelo eza mabe. Mais tango zolobela bana na bakoko o bazobotama sikoyo. Yeba bazobotama na génération mitakala. Donc bana batiaka déjà mitakala. Ba jeune fille à 17 ans bazotia et en internet. Tant muso bana no si batiaki mena no monite. Na lobi toujours tegeza bien. Na lobi eza mabe. O ezaka réponse pour na faire réfléchir yo muke. Tango bakoko no babotamaki bazaki na génération ya mini-Egypte. Même awa na poto soko yebaka te. Wana kuti nake musika bazaki na génération ya pantalon te. Même awa na poto pantalon eza olatama te. Donc mwana abotami na génération pantalon na oyo alata pantalon liboso baza ndenge moko te. Oyo alata pantalon liboso balobaki na ye ndenge ayo zoloba. Yo mwasa ndenge ni yoka elata pantalon ti mobali. Bano kobota bakomona foto na yo bakanga yo oyo ekutaki cher. Tango wana kuti bafoto te sango kaka. Mais bon, nalobi toujours kotia mutakala na internet eza mabe. Mais komitungisa te mpo na bano bakobotama lelo. Na likambo etali mutakala to mutakala te. Tungisa na makambo mosusu. Je crois bien bateyi mosusu balobaka yango même na Bible ekokoma na époque moko bato ebele bakozala ti mitakala na nzela babanomona yango normal. Bien sûr ekozala lisumu. Mais bakomona sikoyo wana ekomi sikoyo makambo ya Bible na makambo ya mokili. Alors likambo bien okoya koloba la baronne soki bana no babando sambela te bakoyeba nzambe te na tango bakoyeso bakoyeba nzambe olinga koluka moya koexplike me nakolakisa te. Me nyonso olobi eke na faveur na yo te. Eke na faveur na yo te saratola. Memi nga tango natala émission yango na continue kolanda yango mpo natalaki titre. Nayebaki oza toujours na lubwaku. Mpo nazokanisa bemission bazotia na moto mosusu émission ya kala. Nakanisaki Diego moto azotia yango. Soka uti bilanga aye atie émission po chaîne tournaka. Po avana tala yo na ozo tala yagola. Alobi ozolala 3e jour. Ok na 4e. Yango tango na moni yango okomi kari jaloux. Na lobi Diego likambo nini azoluka. Menzoka yo. Kote kutu kuna moyen expliquer zate. Me yoka lisusu ndengo zawana. La baronne ayokelo jaloux.
La baronne akozala eloko te. Akozala siko atikali ne maboko pamba na ndimi te akoyokela jaloux. O la baronne banda botama atanga nazala te me nazoyeba mwana mwasi oyo amona bamikolo bajene azala na bato babonga bamona bambongo azala pe na bakamarade ti siko aza na bango baza pe na bambongo koleka ye me na ndimi te la baronne ayokelaka bango jaloux. Sikoyo yo la baronne ayokela jaloux asote bato wana nyonso asote baane nyonso oyo azala nango ayokela bato jaloux te. Sikoyo ayokela yo jaloux wana obeti pire mabe. Bato oyo bazokela yo jaloux eza bato mosusu tala bango bien baza na bango ebele bazomonana meme nga namonaki bango. Mais la baronne non ayokelaka bato jaloux te akoyokelo ya nini? Po bato bayokelaka bato jaloux soki oyebaka te baza ndenge naloba no bien moto ayokelaka moto jaloux eza te po azanga po mingi bakanisaka soki moto azangi ye nde moto ayokela bato jaloux. Non, soki pe moto aza mabe ye moto akoyokela oyo ya kitoko jaloux. Non, soki pe aleki kitoko eza te moto akoyokela. Non, moto azalaka jaloux aza jaloux banda moke meme ntango mama boti bana azoyebake mwana oyo azalaka jaloux ya ndeko na ye. Donc jalousie emonanaka deja ntina famille baparent balukaka foko kobongisa ye. Sikoyo soki otiki ye bongo akozala jaloux. Yango monaka bato ebele baza jaloux. Akozala na mbongo aza jaloux na moto azanga mbongo. Azanga mbongo aza jaloux na moto ana mbongo. Parce que aza bongo jaloux banda kala. Voire même akoyokela mobali na ye jaloux. Yaba makangu te mais jaloux kaka po mobali na ye aza likamo boye. Ou bien akoyokela mwasi na ye jaloux. Pourquoi okeli mwasi na ye jaloux? Kaka po aza ne jaloux. Po te mwasi ne ou bien zwi makangu mais jaloux na likamo mosusu. Akoyokela bana na ye moko jaloux. Donc ba jaloux baza penza ba jaloux ne. C'est que parmi ba jaloux, ba vrai jaloux, na ba faux jaloux, Karine aza ata na kati te. Ni ya ba vrai jaloux, ni ya ba faux jaloux. Et puis Karine Mokonzi so totali bien. Aza penza parmi bato yo, bayana mukili opona ko vivre vie na bango. Donc Karine Mokonzi a vivre la penza vie na ye. Yo po ye bien. Nebi tia na yo explique ote. Po yo oyebi makamba kitoko ebele ya Karine Mokonzi. Sanki okuta na Karine Mokonzi. Po tangu natala banda oya na internet. Tangu natalaka modelo lobaka po na Karine. Tangu natalaka même sokozo finga Karine. Namonaka sarato la pana yo. Timu koloko kufa. Oyebi ke Karine Mokonzi azali mwana mwasi moko beni. Aza mwana mwasi moko. Aza jaloute. Azala jaloute. Ako tikalaka kozala jaloute. Jalouse. Tikana tiango bongo. Po osepela. Yo mwana mayele. Oyebi pe insensé kozala te. El moko na comprendaka yo. Ou bien na comprendaka yo. Soki na comprendaka yo elaksinini. Parce que yo na lobakango, na repetakango, pe na ko continue ko lobango.
yo olinga Karine très bien. Omonaka Karine aza mwana malamu, aza pe bongo. Omonaka Karine azali beni, aza pe bongo. Omonaka Karine mokonzi aza penza merveilleuse, aza pe bongo. Siko problème eza nini pa na yo? Problème eza Karine soki alobi likambo moko mpo na yo esali yo mabe, donc yo multipliaka mabe wana fois 1000. Pourquoi? Parce que tout simplement modèle osepelaka na ye eleki makasi. Ah ouais. Po bino o bosepelaka na la baronne bolingaka toujours ye pa zongisela bino bongo etanke ya yebi ne kutu teke so bosepelaka ne to bosepelaka ne te. Oza yo moko te, bien sûr boza na modèle différent. Boza na bamida aza différent. Aneti yo te. Ye pe na modèle na lingela la baronne. Eza na bato ba ya pa la baronne. Ba maman, ba jeune fille, ba jeune femme, bana mike. Ba linga Karine na ndinga liboma. Mais soki Karine azongise loko moko e concorde te na ye mbala moko amoni kaka neti bakati ye mutu na bamaboko. Ouais, na comprendre yo po modèle olingelaka Karine, olingi Karine alakisaka ta ndambu alingaka yo. Alakisaki yango awa, bozalaki bien awa, osepelaki basoye komotanga yo lokola bébé pone sengo. Mais tango kaka yabe akoti na émission azoloba pona yo, obanotia commentaire mabe. La baronne alobi yabe longola Sara alobi yango to yoki pe bien, yopo yoki. Olongoli commentaire mo siliki. Ko silikano silikaki yango wana de jalousie. Jalousie contre Karine te, jalousie contre yabe. Karine mokonzi ndenge ni azopesa place à bongo. Etanke Karine alobaki yena yabe baza ba camarade te bamonanaka mbala moko. Pesango pa na nga na yebi obana osentir bongo. Saratola yango wana soki Karine alobi likambo ato omoni yango mabe mpo na yo. A répéter yango lisusu omoni yango mabe. A répéter yango 3 fois omoni yango mabe ekle kaka. Eza pona intérêt na yo, pona bien fait na yo, pona bien-être na yo, po passer pe semaine bien. Bien sûr journée wana ko passer mabe, mais mikolo kolanda oko passer bien, ozala calme, oko récupérer. Mais sikoyo ndengo ye osala émission, eza netiko, ozana fièvre moko makasi, omeli kisi moko calma et calme yo. Et calme pendant 2 heures de temps fièvre yango ezongi. Ndenge siko yozali. Tango salaki émission wana, omeli calma et calme yo, muteme kiti, mais ndenge oza wana, tango kolamuka lelo, yo moko tala température. Nandimi te, ngana ya kotia o thermomètre. Ndenge mana te, osoki ngana tia o thermomètre, na kotia yo na sali peka te, na kotia ndenge batiaka mingi ba bébé na sima. Sikoyo thermomètre no fo ezala munene neti ya bangombe, alors elakisi okobimisa bavungule biloko tu oliaki na boloko. En tout cas, ekozala agréable te pona ndako no moko yebi mai eserkelaka te, alors ti bavoisin bakokanisa camion bloko bande etelemaki na lubwaku na lupangu na bino, soki na immeuble ezokende te ekufi wana. Me nzoka nde thermomètre na tie yo mpo kaka kotala température na yo. Saratola tosali boni, natieki yo kaka ozala na température matin. Bon, nga papa robo nasepeli ndenge obimi lubwaku
Vivette Mayemba na yo alors bon continuer. Sikonde toko popula bino en plus kitoko. Ndengmana te yo moko nango posa pe biso eloko pe tolinga yango wana. Na kanisa songola ndi émission mosusu nazako mituna. Est-ce que tokosala ndenge nini? Mais bon, na monna mituna te. Po ba matière ba makambo e bandoya yango moko. Sanke toluka. Oh Rando ezoma pamboli. Rando ekumbama. Rando au commencement c'était Rando. Leloyo Rando ezali. Mikole koya Rando kozala. Oh Rando elengi. Rando sukali. Ah, toyoka nzembo ya Henrietta. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Henrietta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Henrietta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Vraiment la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba,
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.